nganga na pesi nga kisi abiso akisi oyo tiela bango na biloko ta bakolia obima na bango mibale nabimi na ndeko na mwasi nabimi na mama na violaki yeye na mwasi Maman, s'il vous plaît. Ok. Comment expliquer qu'on violait maman Mokolo Boye au bimina ye sans consentement na ye et puis bimina de connaître moi tout chez Azo loba, c'est-à-dire azo porter garant dans les cambas sali mabe, pas ni mabe mon est normal. Elle n'a pas maman. Yo yi na libala quand même au côté papa za la mwana. Pourquoi pas vous avez on se de mon côté? Tel le mané ma bosali. Asa pour la kanda. Yo so traité na ke le roi la mwana ko sala ngote. Nani angwa sala masumu tena mokili oyo atombola mosapi biso nyonso tutozali bato masumu yango tozoluka elongi na Nzambe. Église ya Ozana efungwami na kati ya Paris non loin ya Gare du Nord. Église oyo ezali église ya repentance ya kokumisa Nzambe, église ya komba ya ba prière ya autorité pona kobengana monguna mingi pona ba oyo batambola partout baluka ba délivrance babikate boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours. Ozana besoin ya intermédiaire te pona komona papa Moïse. Chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete Bible ezokoloba na biso ete zoto na biso ezali temple na Yesu. Awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima. Ozana besoin de délivrance bosa na mokili suka nango okobika. Bato bakufa misu bakomi komona, bato ba AVC bakomi normal pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller. Contactez Mama Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage. Na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na baki na tiki Nzambe asala mais Nzambe ya papa Moïse Makoma asale linga lelo na za mwasi esengo business ezotambola avec paix. Bien aimé soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye luka moyo zali kangoli na yo batu bamona kate bamoni na misu nanga bato batambola te batamboli na misu nanga ezaku tulikambu te ke o bayebisinga ngamoko okomona pe Nzambe asalelinga azape capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga Nzamba papa Moïse bisiko zali. Je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma. Nani yango azokoloba ete Nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala. Awa bato babikaka toujours. Nzamba za terminus. Ozana eza terminus. Tango bokoya bokobika kaka. Le 31 août 2025 église na biso fungwami na kati ya Paris. Ozana na Paris chaque dimanche après culte tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance ba problème na bino mokolo wana ekosila ba maladie incurable ekosila tous les problèmes ya bana autiste ekosila. Le 23 août 2025 tozali na veillée ya délivrance tokobanda na 21h ti na 6h biso na bandoki bitumba na bitumba Nzambe azalaka toujours elonga boya ebele église na biso fungwami nazozela bino na moto. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Pourquoi? Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas est au beau tâté, n'y a rien que ça la qui est beau cabouane. Et là, on y a aussi un garçon, tout ça, la nuit, on a tout, c'est une retenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité. N'albara toujours que confiance au Bossala Bisso, je le sens à travers vos appels.
poto eza kokanga monde entier eza kokanga bravo Jésus et comme kotalama ba kozela le roi match ya Real donc blague te que Dieu vous bénisse pour la confiance oyo bosali biso na musala o to sala rabino cette émission bravo Jésus qui édifie beaucoup de gens ba te belé ba ko comprendre lo lengini ni diable ako bebisa ba via ba na nzambe kasi ekoteya ekopesa pe maele na yango ba ndeko babolingo avant na ba émission kwa lelo na pesi merci mingi na ba partenaire na biso oyo ba soutenir na biso mikolo nyonso mais yambo na bana na bango na komana na partenaire numéro 1 comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth yende sponsor officiel il y a chez Bisso Télévision également de cette émission Bravo Jésus-Christ beaucoup tout na mes émission succès makasi boye kasi sponsor na biso de Jésus-Christ et celui Jésus-Christ ça sponsor et loco est-ce que loco on est raté et qu'on rataka jamais tozara na ye pe tokozalaka na ye tout place autour donc ende tozara na ye bana babolingo j'en profite aussi pour remercier bandego ba soutenir biso pour na orphelinat Bravo Jésus-Christ où ils ont mis na commune Matete quartier Viaza numéro 27A tokosenga moto nyonso bonne foi ayeba ko sunga bana wana bana bitike na adresse na biso eyebani partout soko uti kota limité otuni kaka banonu Matete soko na banonu Matete osali net ko kende city au côté de la titre au côté 3 avenue au Tuni Viaza quartier Viaza yebala nango au Yeti na 27A place Wapi orphelinat Bravo Jésus et Zoami parce que rentrée scolaire c'est pour le 9 septembre place Wapi papa chic a kosenga la montagne sa bonne foi aya ko soutenir biso na eloko azali nango pona bana wana bayeba ko zonga kelasi pe balia et au salama mingi na principe merci na ba ndeko nyonso ba soutenir biso na groupe na biso WhatsApp o zomi et ko kambama epa ya papa Alain to moni pe maman Georgette to moni pe maman qui le nom échappe maman Gisèle azapena biso wana mais kasi batu nyonso balingi ba soutenir biso bobenga papa Chic Mukadi pona eloko na bino et comme la biso donc ma coordonnée ngeza rawana izanango non c'est Mukadi poste nom Mukadi prénom Mike na yango na principe merci na ba héros dans l'ombre na moni bandeko yo bazali bongo na prise de vie na moni Jacques Milambo voulais-je dire na moni j'espère Kachama enfin na retenir combo na moni pe ndeko na biso Denis Mosolo azana la région finale cordon na biso Elias Nanduku ba ko sala musala kitoko po ete boza biso na bandako na bino nongonya na bino marche de santé boko mona na simananga déjà bo fungola ba mona pe papa Eric ba mona déjà invité na biso boko mona que marche de santé c'est pour ce 16 août hein pour nous soutenir ba orphelin raison pour laquelle organiser marche de santé oyo $20 na so pour na ba orphelin wana to ko pesa yo polo to pesa ya kolia to pesa ya komela to ko la bongo na gare centrale na 9h30 to longweti na fikine soit au cap da moi ju kwa kolia pe pasteur Paul frère Paul Bakenda ko beta pona ko ça et c'est on a ba na nzambe nyonso ba ko ya ko assister biso na yango benga papa Chic Mukadi na numéro za affiché pose Apollo na yo benga papa Eric benga mama Wichi Thomas Fabien pose Apollo na yo beaucoup mon a déjà que Polo ils a déjà awa momoni Polo yango ba Polo bimi déjà bengi to da taille nyonso ba taille minene tout ça yana tu nous appelles au cause Polo na yo et puis to ko pesa yo réussi pour to kuta na mokolo ya le 16 août pour notre tamingité papa Eric bonjour. Bonjour papa Chic Mukadi. Bonne santé. Dieu fait grâce. Quand même sur le sambo to kuta na motindo ya mission kwa lelo. To sambeli zambe ya makoki na nyoso to peso merci to tiki mana salo boko na cher Saint-Esprit to bengio za la maître absolu du jusqu'à la fin na comme on est masia par la foi de Tobi amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bonjour papa. Puis on a émission na biso bravo. C'est un plaisir pour nous de voir que vous y quand même en demi to filmer yo ou le maï et comme yo. Alors comment on a nyolobi hein? Comment on a Shade. Shade nani? Shade Ngondo. Ngondo voilà. Nini comme yo Shade. Ah. Ngai vraiment. Eza pena li Solomon Moulai. Depuis papa na biso to ko kufa.
Comme maman là comme au salangai et ça va pas si fort. Mais il y a bien il va passer un conseil belé habiter faux à casa ga maman. OK ndika o mais o senga bolimbisi. Na nyonso oyo sali pona yi. OK ne peut se cancer no azawana. Oyo ba ko sora nyayi. Na bakanda nyonso oyo yozalaki nango anga mpe nazokende akende mpa na bango baoyo nyonso nga na kosenga babolimbisi nyonso na makambo nyonso nga nasali bango nzambe ka moto ayebi papa nanga ntango azalaki na vie makambo nyonso ezalaka te eta papa ye kokufa comme vous l'avez dit, caprice moi et c'est ça le motif. Après la bête lui bas ma solo bon la histoire moko ma bé et moi les temps on a mon enfant on a monté mon résumé plus beaucoup na kenega à Singapour ici to sala gini yebisa biso la ndenge nini pose motema ya kokende ko sala mama na bino mama obi mama na yo. Ah maman, mais moi c'est papa. Moi c'est papa, ok. Moi c'est papa, donc si on a comme un esprit qui boit, ils apprennent à y. La makambo azo sala. Et cause là-bas, locataire va foutre mon, locataire pour papa tika, va foutre mon. Mon est dans l'angle belé. Je suis appelé Simbo, on a pour ta 50 francs de mise sur le monde en route. La comme on débrouiller quand la force n'a pas du monde à mobile. Na komi tout na ngamoko ngam na zaka na vie ya bien mais vie na nge baby na komi ko mila ba diama na komi ko sala makambo moko ya grave pona na nini na komi boy et tant papa zalaka akama boy zalaka te e bimaka ko tuté ponga na mwana ete ya komi ko sala ngabo bien ko bien comment vraiment akomi kotala akomi ko raisonner nzela ko kende zate on va ndika place moko komi ko tatoni na kende ko yiba bena ke sala ki yanke ko bena sala ndenge ni le baka plus ya komi ko sala ngako la komi ko raisonner tango mwana zala ka vie boye zala ka te mais le ko la ina mwana donc nous ça la caprice et ça la nango nzambe ka muto ataila nga makambo siko sala ki bango nini ilo nini memiyo na sala bango mabe moko te kaka babizaleli ya mama oyo aza nango abizaleli na aza nango eza ya mabe akomi kozwanga na se yaya komi kozwa likolo. Mais par rapport à moi, yaya no ya mwasi bozane mama moko pe papa moko to ndenge na ya na yo zo betali solo. Bozane papa moko te. Bozane papa moko te. Nga za papa na ngai paza na papa. Papa na onde na papa na onde mukolo ba mapango. Papa na ngai mukolo mapango wana. Sikoyo ye aza mwana ya mama maratre na yo. Aya na elibala. Aya na elibala. OK, tant ba elibala si ba mo sala banko. Faut expliquer bien aux âmes balés. Expliquer ma comme bien. Ba comprendre ma mozolo ba. Na makambo bazo sala ngazi zo sepelisa mutema na ngai te. Ba mapango ya papa na ngai vumenga mwana na konzango te. Mais yena mwana bakomi ko telemela ngai. Songa na sali bu bango balobi te bongo te. Ba baloli na ndenge na bango. Songa na sali bu bango ba baloli na ndenge na bango. Na makambo ko pesi bakomi ko pesa ngakanda. Idée na nga natila bango acide. Mais na ke pamba masa ba la kisinga babité. Ezanga na moboy azala mipanzi mobo kote to ile to mbemai to ke puna nganga na pesinga kisi abizwa kisi yo tila bona biloko taba kolia obima na bango mibali azupe kisi wana na ye na tila bango mibali na bimina ndikona mwasi na bimina mama bimina mama na yo bimina ye na bimina ye wala nganga mutasenga kiyo obima na ye
wana nga mutala isenga makamano sikena osalaki nde nini po kise technique osalaki po balia biloko wana stratégique ya ndenge ezalaka kandi ezala balambi biloko bazwi nzungu batika lokitisa likolo ya mesa nga na yebo natali na porte boye bango bazali bana na yemba bango nafungoli liboke nazalaki nango natie na kati ya nzungu na baloli esili nakangi kufeke nazwi kisi wana natia yango na poche yake nasokoli maboko nafandi lokola moto asali eloko te ntango naye nafandi na kiti nakomi kotala ti mama ye ali kozwaka nzungu wana akei azwi sani azwi basani abandi kotia biloko siko atielanga nga na boyi bango bazwi biloko wana babandi kolia ntango balie mama na ekolanga mwasi basani nini balali nga na ye na viole ekolanga mwasi na viole mama seka mikolo nyonso papa akoma kobimela ngai ndenge nini abimaki na mama ndeko na ngai mwasi azwa zemi mobala monana te yo moto otyaka ye izemi ntango obimaki na ye izemi ekotaki mbala mao ndenge oyebaki izemi mpo nini mpo oyebaki ndenge izemi eza yo mpo tata mwana monana te tata mwana monana te nga moko nayebi na ndenge natyaka izemi wana ti aluka ta basali na nzambe baprie nga na makambo na sali po papa akomi kobimela temps à l'autre ndenge nakomi kobima na mama babokela mpe mwa parti na ngai ya place nga mpe nakoma kodame na mipanzi na nga moko oyo bango bakomi kotianga panzi likolo basenga basali na nzambe baye baprie mpo na ngai yoza yanke mpo nakomona molimo ki yanke boye eza mpo na bango ti omelaka nini bangi namelaka diamba seke namelaka tous les drogues nyonso o bombe o diamba o shimboki o chikata o whisky o agene nyonso omelaka nyonso nga namelaka nazalaka kutu moto abetension wana te mpo na vie nga nazalaka nango nazalaka betension wana te moto akomisika na betension wana mama ozwa ntango oswana mama te osenga bien na yo oya sikoyo minute nga nazala kanda na ndenge nafinga ye mpo azala kanda mpo nakende nakende kobondela seka fana luka basali na nzambe nakei tovandi tosololi antake mama na mwana nakende asenga babolimbisi mpo papa mpe atika kobimela ngai papa abimela ngai na ndenge nabima na mama ti papa wana ndenge na butu to na monaki ndenge nini tout à l'heure nyonso soki navandi nga moko soki navandi na bakamarade tout à l'heure nyonso monaka te mais soki na moi boye soki navandi nga mona ndako boye na moi namoni papa soki na butu namoni papa seke mpo namona ye te fonana na bakamarade fonana na bakamarade na komona ye te mais so nameika kolala nga moko abandi kobimela ngai awabimela temps à l'autre atanga na osokola seke kosokola ngai koma nazwi mai na cantine nakosiki nga nakota na douche mpo nasoka makolo na baloki na nsima douche abandi kosoka nanga makolo nasongoli makolo na bwaki kamba na peto na nzoto natika bilamba naye napakoli mafuta natika parfait sili na bimi ndenge ezalaka moto azwa mai aya akota na douche asokola epa na ngai idana ezala lisu te mpo so nakotika na douche papa kobimela ngai voilà bandeko babolingo avant napesa papa Eric Maloba makambo ndeko na biso alobi eza somo na bayi na bandako bokamwa donc naokamwa parce que makambo ekoleka na mboka na biso République démocratique du Congo mboka elengi mpona bandeko peut-être baye sikoyo mwa briefing mwa synthèse ya makambo eleki ndeko na biso oti koloba c'est un garçon bien éduqué du olingo songo ba sapato te kolongo sapato na longola te na tombola ka bopona OK d'accord kolongola te merci beaucoup OK ndeko na biso mobali aza mona botami na famille yo papa zaki tango za na bomo moi mosolela iko monana ezali ke papa na ye aye ko bala mwasi mama na ye akufaki c'est ça non maman na kufaka nde atikala na papa na ye papa se décida ko lia na ye moko nde aye ko bala deuxième mois si mususu
tanga bali moi si wana pe papa balaki ayaka na mwana papa pa ye na mwana o ezali ye mais mwana oyo papa yaki na ye na libala mama yaki na libala yaki plus âgé moi mukolo na ye na kovanda mikolo eleki moi ebele bane esali que papa na ye na marâtre babota te papa ye kokufa tango papa akufi esali que papa atikaki moi mapangu na moi biloko maman maele mabe akomi ko privilégier mwana oyo ye ayaka na ye na libala abani ko négliger selon à propos na ye abani ko négliger na ye wana mingi c'est-à-dire que moi ba ene koti entre bana na ye mama ba oyo kana te na oyo kana te wana c'est-à-dire titi ye abani ko mela ba biloko makasi po ameka ko bosana na ko mela wana ake ko kutana ba camarade ye kutana initiative achela mamaratre na ye poison na demi-sœur na ye pour bakufa a récupérer ba bien ya papa na ye nde ba camarade ba conseiller ba bi non au lieu roboma vaut mieux tiela bango kisio yo na tome mayo et pas nganga ye nganga ko en sorte que ba ko récupérer ba bien ya papa tant ba komi pa ya nganga pas bien effectivement na ko sunga yo o récupérer ba bien ya papa na yo mais à une condition il faut zabilo ko yo o bimana mama wana nande ko na yo moi si wana po baye ba kokende batikala ba bien papa ino bebika satana nde ya ko bebisa susu makasi nde ba pesa ki ba poussière ndenga ko expliquer akena ndaku akoti marâtre na ya zo lamba na ko lamba wana ziba poussière atena kata biloko marâtre na mwana na demi sœur na ye baleki biloko wana nde a profitaki a abusé na mama na ye donc marâtre na ye na ndeko na ye ya mwasi tango azobima bango na se ya kwitu na ezalaki drogue ezalaki kisi ye moto akoyeba et moya mwasi a se retrouvé na zemi mama sakola baida mobwange moya kozwa zemi ezalaki te alors nde akoma komona ba esprit ere moko bo se perdaka bo mona a perdre ere moko boye amoni papa ere moko amoni na c'était pas facile pour ayeba koloba boye mais quand même na sepeli pour alobi parce que lelo ayi ko senga bolimbisi epai ya marâtre na ye na demi-sœur na ye ayi ça est vérité que yem ta violaki ye pour papa atika ye na kimia pour alobi papa comment ko bimela ye ernion so na kimia te basali basamela ki pona ye mekasi esengi pe asenga pardon na bandeko oyo asalaki pe mabe prophète Eric moi liloba muke tokoma na régie pour te kokotisa bandeko oyo ndeko asalaki mabe en tant que nini ko kubakisa. Merci beaucoup papa Cheikh Mukadi yango mon apôtre Paul Lobi alobi na biso na verset na mutoza na mwasi na ye c'est à cause de ça boni likamba divorce deux heures amener ba bloc ba rancune oyo et je crois notre babiso to bokwami na makambo mususu peut to mona to vivre na vie je crois que ça c'est moi réflexion peut moi belé et ouais bah comment on peut marcher mais là besoin la bonne de conseil mabe anga rendre justice na imoko asali mabe parce que moi si à papa azali ko maman na yo magaya kina mona libana ko ndeko na yo même Lévitique chapitre 15 ils ont makambo oyo oyo vraiment de Sombali asali et c'est vraiment un mauvais harmonie papa mtobi me l'a été les esprits mais ba esprit ba errant ba ke se carner na ilungi ya papa pour ibala ko sa ko la yim tozo bi mais c'est pas là papa ya papa na bangote pour so bi mo so dem tsa kufi mais ba kota ko ndo ko so ba esprit errant ni ba la tra ilungi ya image na pour ça nini so la me pe famille papa na ko ça pe famille chef coutumité pour le rebelle ça ma bonne famille ya chef coutumier donc acte ni on ba la sali a sali vraiment ba beta wandimi yemo akene ko se faire justice et lelo de quoi na moi si azana zemi boti mwana yebite et puis mam abimela bala na so moi ça papa na ye parce qu'il fallait y pas so besoin na ye mais comment ba ba drible besoin na ye dans nga sala ngo donc à cela en tout cas ce n'est pas yelo ko malamu te ils ont vraiment même là ngo en tout cas et après si le sengote donc on a ko banal pour le moment ngwana. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Banderoba Bolingo, tokozonga na côté ya régie pour tout la sport il y a orphelinat Bravo Jésus-Christ et les noter que marche de santé c'est pour très bientôt beaucoup monde na sima sport en boucle pour boyeba ko informer bino ba polo ils sont déjà disponibles benga biso na lombango pour
ekopolo ko aussi là réservé déjà na musika oza na poto tina bandeko na yo pe mukolo wana tokokumisa nzambe après marche de santé toko partager ensemble bato nyonso o balinga bomona papa Eric Thomas Fabien mama Wichi papa Chig Mukadi papa Elias papa Dinis Monsolo papa Jacques maman j'espère bato nyonso équipe nyonso chez biso bazala wana ensemble tokuta na gare centrale to sengai kaka $20 pour nous soutenir pe bana bitike na mbongo wana bana bitiki bakozonga ya classe na mbongo wana okozwa polo na mbongo wana okozwa ya kolia pe ya komela. S'il vous plaît, on vous demande pardon bon réserver déjà ba place na bino nzamba kozanga te ko pambola bino. Alors toujours à côté de la régie, tout à la sport, il y a marche de santé et puis na orphelinat Bravo Jésus-Christ. On y va. Chez Bisson Télévision et l'émission Bravo Jésus-Christ organise Mobagué et marche de santé samedi 16 août 2025. Participation $20. Aux Anapolo plus consommation, na plat, point de départ, gare centrale, à 9h, point de chute, Fikine, première porte, la village Bracongo, na staff, Chubisso, chemin double. Après, nous allons célébrer Jésus avec pasteur Paul Bakenda. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofungolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, de retour mesdames, messieurs, tout à la spot, il y a Orphelinat Bravo Jésus-Christ. Également, marche de santé, il y a Mokola le 16 août 2025. Oyo, Papa Chig Mukadi, abengi ma fan na nyonso. Soko lingaka émission Bravo Jésus-Christ, sur télévision. Donc, Yaka Mokola le 16, na marche de santé na biso, tout en abon la gare centrale, il y a ville. Le niveau il y a 9h30 tout zawana poto longwati Fikine tout temps la maman qui ça la bien ngai pe bato ba libumo ikita et ça fait bien entre temps $20 na yo pour nous soutenir ba orphelin to pesio polo ya kolia pe ya komela pour tali Paul Bakenda a ko prester mukolo yango. Voilà beaucoup de langa bango s'il vous plaît. Maman na bango balé bakota. Ah oui, bakota s'il vous plaît. Voilà. Yaya, bonjour et bienvenue. Bonjour. Yaya Mbio, maman, bonjour. Bonjour. Vous êtes madame? Comment on a dit maman? Bisonde me sévéré. Voilà. Bisum te benga kiyo. Pour ça la maman. Yaya yo vanda ao. Maman yo vanda kuna. Oui bien? Naibi. Azana yo. Mwana mobile nanga. Mwana mobile na yo. Yo vanda wana. Maman vanda katikati. Yaya moi si vanda kuna. Bobange logo moko te. Bogeno ko vanda s'il vous plaît. Il y a beau vendre s'il vous plaît, hein? Tout sur la moquette. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ah. Maman, vous avez malam? Nazabi papa. Vous avez malam, hein? Il y a comment l'on a? Maman, comment l'on a?
Bisonde me Sévérine. D'accord. Olobi oyo mwana mobali na yo? Ah. Ndo moni osepelite? Osepelite na makambo ya sala yengai. Ah, ça sepelite hein? OK. Na ningi yo zali mama bana oza moboti na ye. Balobi mwana ta sumbelo na maboko okobwaka mwana te. Auzaka mwana yo, hein? Donc to sola mwa muke na makambo nyonso elekaki mwana a reconnaître mabe na ya salaki aye koluka biso to benga bino boya bocha makambo na mesa. Ah ya kubanga na wote na muni uza impression kubanga uzotala tala, hein? Batano kimia. Alors ndeko na yo ana bosenga ya telema ya kovandela boye ngana vanda côté na yo wana. Yo ya kavanda. Voilà, vanda de l'autre côté. C'est bon? On a vendu là. Makamuni ya salaki mama. Tango zomona ya. Makamuni ya salaki. Mwana zana respecté. Mwana zana botosi te. Mwana azobanga ngai te. OK. Azobanga ngai te. Makamonga na lingi ya linga ngote. Yono moni ye na kipaka yete. Na ngana sala makamalo pangu. Oya ya papa na mga tika na ndenge na nga na ndekone ya mwasi. Siko bo isolé pour na nini yo ni azo apart pour na nini. Aza impoli. Yango yina. OK, yango yini ye. Yango na yini ye. Siko yo na ye bozo wela ni. Papa, ubengere biso apona makambo pombe to kupanza te to okuta shadi awa yo sala ni. Mais aye mabendo kimta mama papa biso. Oh, yimta mama papa biso. Kuluna. OK. Yango bo yokana kate. Yango yokana te to comprendre te aye ndenge nini ba document ya ina ngwa bosi ba pango wana te. OK, ayena documenté, biso ne to benga kibino to solola bo swana ye bo bongisa. Azaka ndeko la bino. Mais azana besoin à révéler le mot par la bino, bo yokaye makambo oyo akoloba na yo mama. OK mama. Parce que yo zali mama moboti ko ina wana iboti mutema mabe iboti makambo ebele pa ina ye. Akomi kuluna akikomona bikota kota wakoti wana po yo la sege bulingo te. Mama. Na siko yo yokaye makambo na yebise mino siko. Chef loba. Bolimbisa ngai. Tamalobo na nyina loba. Akina ye panganga. Na pesa nga poussière. Atila bino na biloko. Ata bino boliaki. Nous baina ya bolala ipomi. Na vilaki ya na mwasi. Ovulaki mama ovulé na ye. Na violé maman na ndeko na mwasi. Mwono yo. Zemo obino wala otuna ndeko na mwasi ke zemo ozwela ngo wabeza zemo mobali. Maman s'il vous plaît. Maman s'il vous plaît. Yo au violet qui m'a la bino. C'est ça. Ma au violet qui est. OK. Sikoyo tango violet. C'est bon c'est la nan, to solo la muke. Continuez. C'est la hein? Violet qui n'a yepé. Au violet qui n'a yepé. Après qu'on violet, maman ça. Zemo bon vanda ko lo mobali. Yo za na mwana. Obota? Mwana ape na telefone mwana. OK. Sikoyo yo mto violet qui est. Abimaki na yo na bimaki na ndeko na mwasi. Olobena bango mibase. OK. Kubamelo côté s'il vous plaît. Yo bomela biso télévision wa. Tu mama papa wana. Mais yaya, yo tango skozo makama modèle wana. Obenga biso po oye sabula zaki yanke na yo. Mosali mabe. Comment expliquer qu'on violait maman mukolo boye, obimi na ye sans consentement na ye et puis mina ndeko na yo moi tu cheze. Tu trouves ça normal? Makamo bako ba sala ngai. Yo ko finga ke ngala lia nyao. Oh. Na zo zo mwana na kaba na nyanya. Okosala yo côté. Zarabi boy. Kato ke libanda basolo bazokanga yo. Na lobi boy vana na. Osala yo côté. Yo siko oyaki apo to sambusa biso. Hein? Do yo luka biso po to sambwa. Biso musana biso yango wana te. De yo qui est sombre qui yanke faut que le bango o sa makambo sali wana. Nous on peut pas t'encourager na makambo sali wana. Peu importe ma beba o sala yo, o ko so bango te o bimala sans consentement na bango.
on va t'arrêter, monsieur. Il y a comme on a biso to poser problème na yo. Biso ce que tu traiter problème na yo. Mais entre temps, il y a aussi maman mukolo boye, obimi na yena makasi. Et puis maman on a maman na yo, moi c'est papa na yo. Toi malédiction so mi bene la yo mon fille. Toi tu penses que sur les batailles de bamba sur mbongo OK musika? Aux amodi? Au lieu mais qui disent à maman au pardon, bon bongisa, bon ça m'a bien, yo musaki yanke tout soir. Si on se vote à l'ande kuna yo, azande kuna yo. Par alliance. Et c'est normalité yaya. Et ça va milimu mabete nini. Banda aussi on modèle boya ou lukabisoté parce que papa Eric n'a si tu peux ajouter quoi parce que je sais pas quoi dire hein. Bon en tout cas soit déjà mutolé dernier ou ils ont déjà signe déjà mabé parce que on comprend que ça et azana c'est en foutement et puis réalité papa la bango quand babota qui malobaki nto maman na ye tiatkana papa na ye to ebite solo ni alobaki parce que biloko boye eza to tolérante awa mutazo azo loba c'est-à-dire azo porter garant na likambo asali mabe pas ni mabe mon eza normal eza vraiment bien té mon frère mon vie eza na ba réalité zebele likambo sala lelo peut-être yeba un jour au foot en ndenge mabe baliwana so mona ba soit des fois akufa na banzela même soit des fois za papa ndenza mbote angate mutu so mona soit des fois akufi na accident mutu akufi au kamwa mutu akufi akangelo mutu akufi miso afungoma et nzamba ba kufuta mutu ndenge sala le sala makamwa tu as mal fait ngaba a verser biki na pesa te ça le quoi maman ya botio wana mama no wana kufa na botio mwana mobali na ye mo bonta bimia na mama na rabite attaque yo o sala ni obete maboko non silika o silika siko pourquoi yo sali yango pa maman bona ba misale likambu ya lupangu ça n'a rien à voir na nani oza ba papa leki na yo papa kufa mais oui famille na zali fa bo fa na buso la famille na bino yo ya poser mo parler pour acte ça mais wani wala exception ki yo ne za swende likambo sali maman yo yebaka même un jour na laquelle on va bêter un jour ba ko salaka attendre ko na yo moko et on va bêter maman yo ina libala quand même au côté pe papa za la mwana pourquoi pas vous avez se ndé mon côté pourquoi nous partager tel le mané ma mo sali asa pour la kanda yo so traiter na ke le kwa mwana ko sala moté maman mutema ngozo bozana ngandeni okuti mobali na mwana na ye yo ko traiter mwana malamu te faut traiter comme mabe yo na mwana bino bosangani yo na mwana boko mutu moko mena bozua tata oya ye moko yo na papa na boboti alors on note que le pont père ala be héritier quand même mais ya ce que tala lelo yo boboti na ndeko na yo pona kanda yo tango na maman pona ko pesa mano conseil te c'est normalité papa là on le canal délivrance même bon on le canal délivrance mais parce qu'il y a un travail ça ma casse sur ça là na famille il y a famille aux maudit famille il y a famille aux maudit je crois na souki problème te biso tout là là malé mes problèmes te maman papa on dimi ko pesa moi no biloko par na ye na lobi na kopesa ye te makabo ya sala kingai asala inga na kisi aya mobimba ko sala ndenge asala inga liboso na kopesa yo te na lobi bongo nga lobi na kopesa yo ba bien na yo te. OK, mpona ni maman opesa ye. Na kopesa ye te. Maman s'il vous plaît, maman s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman s'il vous plaît. On va ça dire. Mais na kopesa te. Na kopesa te. Papa, on va kopesa ye te. Papa. Na kopesa ye. OK, Sylvana. Voilà s'il vous plaît. Voilà s'il vous plaît. Voilà s'il vous plaît. Voilà, mesdames, messieurs, on a fini cette émission. S'il vous plaît. Toka ta tikaye. On va ni. Yo me bilo makasi. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Juduric House, nulle part ailleurs qu'à Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18.
Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai te parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pour na ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, imiter ngo awa. Parce que tous en eloko ya polité. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Nanyangwa sala masumu tena mokili oyo atombola mosapi. Biso nyonso tutozali bata masumu yango tozoluka elongi na Nzambe. Église ya Ozana efungwami na kati ya Paris, non loin ya Gare du Nord. Église oyo ezali église ya repentance ya kokumisa Nzambe, église ya komba ya ba prière ya autorité pona kobengana monguna mingi pona ba oyo batambola partout baluka ba délivrance ba bikate boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours. Ozana besoin ya intermédiaire te pona komona papa Moïse. Chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete Bible ezokoloba na biso ete zoto na biso ezali temple na Yesu. Awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima. Ozana besoin de délivrance bosa na mokili suka nango okobika. Bato bakufa misu bakomi komona, bato ba AVC bakomi normal. Pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller. Contactez Maman Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage. Na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na obaki na tiki Nzambe asala. Me Nzambe ya papa Moïse Makoma asale linga lelo yo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix. Bien aimé, soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye, luka moyen ozali kangoli na yo. Batu bamonaka te bamoni na misu nanga, bato batambola te batamboli na misu nanga. Eza kutu likambo te ke o bayebisinga ngamoko okomona pe Nzambe asalelinga aza pe capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga. Nzamba papa Moïse bisiko zali, je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma. Nanyango azokoloba ete Nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala. Awa bato babikaka toujours. Nzamba za terminus, Ozana eza terminus. Tango bokoya bokobika kaka. Le 31 août 2025, église na biso fungwami na kati ya Paris. Ozana na Paris. Chaque dimanche après culte, tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance. Ba problème na bino mokolo wana ekosila, ba maladie incurable ekosila, tous les problèmes ya bana autiste ekosila. Le 23 août 2025, tozali na veillée ya délivrance, tokobanda na 21h tina 6h. Biso na bandoki bitumba na bitumba. Nzambe azalaka toujours elonga. Boya ebele église na biso fungwami nazozela bino na moto.